Azue Eliane depuis quand elle était petite. Azue Eliane, moi, na moukié, yende mutabandi ko déflorer Eliane. Oh. On a toutes les preuves possibles. Non, pas nini. Comment se fait-il bateau bakubaki kolobaki scénario? Tandis que sa réputation mutu eza sali. Eliane a fille à balabala tin. Ndenge azo bimana clip, eza kazo présenter dans le monde entier que aza fiancé nae donc mutu azo préparer na libala. Donc présenter que na ida bongo que azo bimisa na clip pour présenter dans le monde entier que moi si akobala yewana. Eliane aza zobate. Eza te pour na mbongo to quel oh elo moko boya ka kosa boya kosa. Si c'est faux, allez ka démentir. Kabine bushwaka. Bisote aba jalou Bouchamboué. G-Star Music. Bonjour à tous les amoureux de cette belle tranche émission. Autrement dit, exprimez-vous. Et ça, émission au Bolingaka vraiment mingi. Amoureux à émission, exprimez-vous, présenté par votre chroniqueur Caris Ilissou. Nous avons toujours votre chroniqueur Caris Ilissou. Nous avons pendant celle là, nous avons toujours nous ça là. Exprimez-vous. Et ça, émission Oyoyo, tout parce que tout le monde a droit de s'exprimer. Donc tout est aligné à s'exprimer avec une émission aux libre aux anango na bo sanité na mon promoteur il y a Miji promoteur il y a Kilo et bobi complexe scolaire Ange mito 6000 masolo nango ezali na Armen Ngelezi bobi Armen Ngelezi mon promoteur donc dans ça la caresse sur mikolo ezali ebele et c'est fait singai ko embela bino papa avant ozo kende sikoyo boyebi artiste na bino ayembaka aza aussi pasteur na kombo ya Moïse Mbiye les réserves de l'Éternel nenga mibengaka na makambo ya sali par rapport ya oskizenga na terme mutakalisation na nengi panzani batu tout oyo bayebi le bazana monde bayebi makambo ezo lekela ya wana na monaki na fana nga mona peut-être ça analyse na monaki te eza bien te il faut na luka mto azali proche azali près ayebi makambo pe moi bien Wazali Neko ya Eliane il a fait na kati ya plateau na kombo ya belle vie bonjour yaya. Bonjour papa. Yaya boni. Moi bien. Yozali Neko ya Eliane lokola moninga no mwasi. Oui c'est ça. Bon maman, vous avez osé émission exprimez-vous. Au bengi biso vous avez un droit, vous avez besoin de s'exprimer par rapport ya va oyo ezole que la maman Eliane na notre pasteur Moïse Mbiye. Toni toyeba. Makambo ça na tout bien dans mon scénario pour ça na bino kaka pour que vous soyez base to eza vraiment makambo ya solo vraiment eza pasi makasi zo et donc ezozo qui s'imite ma bato comment se fait-il bato bakubaki kolobaki eza scénario tandis que eza réputation mutu eza sali Eliane aza fille ya balabala te aza ndumba te pour eza scénario mo baki commenter pour na mbongo non c'est pas ça eza histoire vraie eza réalité eza la vie na c'est un scénario. Abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Maël TV. Maël TV n'est pas ça ma caméra, il y a vérité. Ça la polémique, il y a la vérité. Mais dans la vérité, il y a la polémique et ça la ligne et bimaka. Bon maman, banakala. Moi Zimbi na Eliane basé na combien d'années na moi Zimbi basé na relation ate ya bolingoti ya koyeba na kaka dans l'ensemble basé combien d'années ba près vraiment ba umeli Azue Eliane depuis quand elle était petite Azue Eliane moi na mukié yende mutabandi ko déflorer Eliane oh na solo lomba liboso Eliane yeba na vie eza donc pour ne pas dire pasteur quoi eza frère Moïse Mbiye asi makambo ozoloba wana ozoloba ozobanga tati ozoloba wapi na suri na ozoloba na kobanga nini. On a toutes les preuves possibles. Non, pas nini. Hein? Eliane y a dans l'église le rôle mundini ou soit ayaka le rôle moi si na ya zo na balabala non il y a to lingana. Donc place ba kutana la question ça place ba kutana na Eliane ba kutana na église to libanda na Eliane na gate église. Ba kutana libanda église. Ba kutana libanda église. Après yeni na kata Bethel. Oui. OK. Ce que lo nini oyo et sali Eliane lelo à Amika pour tika nyonso ko abandonner nyonso abima na média pour que abilisa ba vérité oyo ba sa on depuis kala bon le repousser abima ça va vérité nyonso le problème c'est quoi Eliane azaki na fiancé na elle. OK donc elle était prête à se marier
vu qu'Azaki déjà na relation moko boé avec le frère Moïse Mie. Ndé frère Moïse Mie a comment ko mélancer fiancé Eliane continue avec ba vidéo, continue avec ba photo, non pas de vidéo mais ba photo ou ba kanga en amoureux na Eliane. Et ça m'a que et baby c'est des relations na e o ekendaka et ngeke tine niveau ya mariage. Yango yepe a se décider qui na se à choc wana a panzanyo soka mbala moko quoi parce que à combien d'années niveau ya ko salir réputation n'est pas fiancé na e. Voilà. Mais Eliane a émis clip ya ye oyo et a sali clip ya ye oyo. To mona ki Eliane na mobali moko boyo wana ba tourner le ka ba monika na kati ya clip wana ya ye oyo. Mais Nathan on a tout bazaki bien makamzaki mabete du coup quand après clip ya ye oyo mama kamongo bimi c'est que ba yokanité na makamu ya mongo ya ye oyo ya ngom de salier bongo to azaki présentation moko boy entre guillemets ba présenter ne Eliane ne mwasi ya Moïse Mbia ndenge to ezande tezama mbongo te bon asali clip ya ye oyo na idée que donc selon ndenge frère Moïse Mbia ebisaki que ndenge azobima na clip ezaki azoprésenter na monde entier que aza fiancé na ye donc moto azopréparé na libala donc présenter ke na idée ya bongo ke azobimisa ye na clip pour présenter na monde entier ke mwasi ya kobala ye wana mais elle comprenait qu'il était na clip à présenter que dans présenter qui écoute tout mais quand était figurante mort boé voilà bon tout ça n'a pas débat moutier nga kala si dit soit toujours la vérité mais vérité pas une autre polémique mais ça pour ça polémique ça pour ça la vérité yo oye une église écoutez na mbali na kati église un pasteur parce que tinde bonné au fond de bossa bolingo wana bossa makamtu wana est-ce que yé moko pe monité que ndie mo pe bongi ça va déjà pour kaya ko ça pasteur moi aussi mbi zaka posa na ye banaka lelo kongo ako ise comment quand au moins ko ko isa wana c'est pas ça mutu tanga aza kitoko aza bien ça nzembe mutakeli moi zimi enda ko yene amoni ba charme moi c'est pas linga ke moi ki amoni bon pasteur et pasteur na la nzoto te alula ki Eliane parce qu'elle est jolie elle est belle de taille elle est belle de figure Eliane to ko ise ke to ko ise non la ndeni est-ce que Eliane vraiment donc tout ça Moïse Mie la batan wana Eliane azana ton craqué te batanini batawana batanini parce que déjà bien banaka la azala bien la sauce deuxième clavieriste na bête la zobeta ya clavier sensible que moi tu peux soit télé moi sensible que moi tu pas télé ça ça ma pour ne pas trop parler na batan wana Eliane azaki na ton ligne ya craqué te ezana okande bolingo basala bolingo babe ke zaki amour sincère nzoka pasteur Moïse Mie bande ko s'abuser na ye Sony t'es papa. Choqué Sony. Ah bon ce qu'ils aiment, moi je trouve que ça la bongo. Ma question est tellement pertinente, c'est même sur ça la peut inviter bongo ligne ça papa ya question na na ba o bazo ça la bongo. Mais nga zo ko tellement mukino pasteur mbié parce que le Congo tindi ba bazo lobila, il y a le bique boluka ba vidéo ça sûr. Bo tira le moment ta vidéo mon côté, il y a intimité na ye na moi small quelconque. Est-ce que bon hier azo la vidéo ezate oui mais photo ezali ah bon ba photo toza ba spécialiste na mboko toza la ba grand spécialiste ba to ba ebi montage très bien ba omona ba photo Eliane azazo baté ezate pour na mbongo to quel oh elo moko boya ko sa si c'est faux allez ka démentir si c'est faux ana mbongo ana moyen à porter plainte maman et puis ma question opposée parce que on avec beaucoup d'assurance mais c'est bien toi considère que tu évolues Eliane a pasteur Moïse Mbi Eliane a pasteur Moïse Mbi tu qui kara du makambango ndenge et bimaki parce que elle est aussi culpabilisée à mon dirait a même charge mort boy à part Eliane Moïse Mbi azo na mosu eh bobi mukande bobi mebele bo nani so abi quand il va me belé quand il va se bima boy est-ce que ba ke muto so lobela ça musala nzambe musala nzambe ko sa bêtise ya salité tous aura exemple la pasteur na yo au moni ba photo ya pasteur na ba ndenge moko be nidité ne pena bo tandis qu'on a une église yo te yo qu'est-ce que tu vas faire o ça ni olobani o benga musala nzambe ah mon frère loba vérité bel et bien aspirant puis mon moukier toujours abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Maël TV votre émission exprimez-vous présentée par votre chroniqueur artiste et comédien Karis Idis Obé Makambo nous ça là toujours musala ni ezo kende musala bato bazo sala bazo landa biso na minute bo sala ba commentaire
Si vous avez une question, vous pouvez poser dans le commentaire. Si vous avez une remarque, vous pouvez ça dans le commentaire. Si vous avez des détails de près, bien attendu, on a fait ça, détails, na onga na yebi. Mbote béni na maman Elvira Kitoko, Yaba Kitoko, Gisèle, Abra Quinoise, à partir Allemagne, gros bisous na yo. Sans oublier Alain Moudibana, beaucoup trépied. Donc on est toujours dans des koya Eliane, tout ça na et moi si. Bon tout le monde bassi en général. Bassi en général, te bine pe bassi, comme toujours que le cablo que so beta misu. Pour ça, on a mis un tumor célèbre pour les ceux qui m'a bien mangé côté à repérer son bon pour au maman Moutouana. Dans le cas où il pasteur Moïse Mbi. Ce que conseil nous peut ça prendre de parce que tout quelque chose on a bien posé moi partie à tort de ma campagne. Bon, eza na premièrement qu'on a intérêt. Babi elo Moutoualandara elo frappera misu pourquoi? Adage musuba loba ke mbisi ya na place ma etcholara. Tu comprends? Pour ani muto la intérêt na. Elo nyoso basala on intérêt. Exacte que o sali kamo instant ko yinda peso mbongo te, ba on basala ko na ida bongo te. Ezaki pona bongo te, ba on basala ko pona bolingo, l'amour. Ezaki bolingo. Ce qu'on y a monde ça on l'excellé baton na. Amo bo malheur, amo l'excellé mo baton. Parce que yo lo ni osenga na pasteur Moïse Mbi, ndenge azotala boye. Lo atala yo oni oyebisa pasteur Moïse Mbi etant que yo ozali moi si ozali Eliane, moi si parce que quoi les yo oni oyebisa Moïse Mbi. Bon, conseil na copé ça étant que soi-disant homme de Dieu. Donc soi-disant c'est homme de Dieu. Papa, homme de Dieu ko sa bêtise o ya o sala ta. C'est ça conseil. Bon. Conseil na copé ça bon moniteur beauté na ba cher beauté ya batu. Boye barake biso pe batolandara bino to luka pe to landa ba exemple bino ya makambino bosala. Donc yo te ma cher beauté ya ngai que etel eloko eza mabete eloko eza tandis que yo moko grand mosumuki am suku mambosa biso o sala ngote ta mabelo ndeko mo malembe kolongo sa bona bat bazemi ozo mona bat na aja mukie na promesse que robala okosi mutalibimi ya bala yo kosi okomi kotinda mutu wana ba photo ya mabe po ani po bebise libala na tandis que ozata na idée balete on a idée loroté vraiment étant que homme de Dieu ndeka bolobaka to monaka dernièrement awa musicien na biso héritier ba biloko aboy et kaka to fingaka to lobaka otokoya koloba mais bato ba comprendra pourquoi aza musicien profane ndebo benga bon bata masumu bandoki bokitiste et bon bino bato bobengaka ba santu bato ba traiter ba santu ba homme de Dieu ba homme exemplaire ba bassin na boye ko s'abuser na bana bato ba sœur église et consort na ba oku ba bimande siko baza ebele oto yebi baza ebele ba kubazo malembe un homme de Dieu exemple ne opesa biso bobongo la mitema vo le kana chero te ya lisusu luko bongo la mutema c'est bon obisi si maman la ngai ebi ba te beli bolanda biso ebi na biso te beli bolanda biso oui bat bolanda biso no loba na za libre ba po mutoke na pa ya za émission ezali exprimer vous donc ça na l'aise loba ataye mo aza conscient que mam no loba c'est vrai à la place ok na ngate ce que bili ba vesto que to songa pasteur Moïse Mbi to boyiti ke asali mabe sur le plan marambango justice amoni ngote azongote bofu na bino te bofani ngo genre bino moko tonde donc il est dévoilé à dévoiler à lobby donc culpabilité c'est que na ngwa eti ba a maison si ko se perdre et pas mutu mo azo kosane batu o comprendre et o kosane bandimi il est dévoilé na nda botika les pepele ana pensé que non ba justice te a mémoire ba mort azali na azar bon importe to ba pesa ça mazali azali so Moïse Mbi na micho azali akimit azana na mboka pesa salade akimi mtamakasa akimi c'est maman nous a solo na mwanzi maman c'est ça le coup le cas de mentir aza pe mtambonga porter plainte dona question si na caméra na ngai miso na exprimer vous na ken nango kuna aroloba soka lobi ke za makamso parce que un argument pesa te na pesa ki argument ba ke ba vidéo ezate lo mo ezate moi ngwa pa moi songo pe da boye ba yeba ni pena kutu te so ina ba ne kuta na kana église
bino bo faire na bino ka bo luka mo lo mo boko si la pasteur mo zimbi pour bo kitisa personnalité na ye. Papa, ba témoigner chez Zali. Moi na bato leki na émission na ba parents na ye azolela. Azo mona degré azo sambwa, degré bazo ko exploiter et pas muto bazo benga homme de Dieu. Ce ko yo lo banini. So aza muta mbongo aza na mbongo. O mona loko to mona ngope. Mutako bako betele lo moko boye. Amoni keza mabe. Ayebi ka yebi muta reconnaître ngote. Apporter plainte. Vous comprendre? Apporter plainte. Ayebi place ensemble à l'église na ye. Ba yebani. Nezo leka bongo aza facilité aux numéro ne consort a porter plainte ba kangai c'est ça faut ba kangai oza mwana mwasi oui loko ndenge ezwi Eliane ezwi pe lisusu mwasi ya Mike Kalamba to meka pe muke kolobela muke à propos ya Mike Kalamba parce que bango nyonso balaka bato basembela kati ya Betel ntango yoke mampa Mike Kalamba mona ndi za baje na bango bayokane basala bandeko na bino to eza baje bino pe bosala basala na nzambe bon ebi tant le bibon et puis ça na pour ça aussi na kanisi na dans la vie on li sanga la bonne so misat ba yemba nzembo ke baluba batombo pe ya solo pour comment se fait bino basala nzambe bo wi kotisa na ba bêtise kara boye o kuna chantre mutabuzo ba beta moi si ba sentir vraiment voilà donc eza interdit ba ko kanga ye un homme de Dieu soi-disant. Et ça, on dit que on a disons. Bon, siloé quoi. Maman, tout le monde qui a un peu de temps, là, c'est un peu de temps. Ça, songi. Si vous nous maman aux autres baboué. Il y en a comme l'autre, tout le monde pas bien dans Zela Betio. Tout le monde étiquette, tout le monde grade, tout le monde fonctionne. Nous bali kaka à Betio, nous seulement discussion mambata, nous comme l'autre. Ce qu'on a bêté pour la nini, faut y avoir cause. Que y a même Kalamba à moi standard. Mais qu'est-ce qu'on peut na nini? Kasi na kati ka bolingo yo na tino yo. Kaka bolingo ndeni yo ka ba rumeur circuler toté. Te tino yo na kati bolingo wana ba beto atamba tati. Na niveau na te pas. Na niveau na te. So ni Mike Kalamba bete muslim bata na kati na am so manka ki respect. On peut ça batate. Ayaki batate ezaki news. Moi mo teke zaki ma preuve ceinture. Ke ba ceinture mais là tout ça ka lo mbata. Ay belo ka sali mo sa kuta ki on beta ki. On sa kuta ki. Kasi bingi songote ba ça possible po yo za mwana mwasi oza bango baba wana mwasi aza lowa ndeko na yo kandi ile ndeza ni bona za biloma bon so ça moi lo mo oyeba yi pona bon naza permis lo baba rumeur te wato mo ba rumeur te na opo yo ka ko so moi sûr pour ba yo ka tip so mbale mo na pusa ni pembeni de ba ta pusa ba yo ka tip so mbale ra papa na lo ba rumeur te hein lo rumeur te to ke le Michel Bakenda Michel Bakenda bamoni bon vidéo témé appel vidéo basali ba capture et ça on musala ba on tira nora bon là c'est ma pensée ultime est-ce que qu'est-ce que prouve c'est vraiment Michel Bakenda qui a fait cet acte bon quand on le benga lo ba merde mais y'a na mona ki oui comment se fait yo un homme de Dieu un homme un chantre oyemba ozo édifier batu na banzembo ne consort. Ok, comme ça, là, appel vidéo. En plus, nu, à moitié nu, mais nu. Aux autres, ça tout sexe, pour moi, ça n'a pas nini. Moi, ça n'a pas les félicitations, ma soeur, là où tu es. Mais il y a pas chroniqueuse. Mais bien, mais il y a pas ça, le congoté. Eh, papa, bon, n'ingai, attends la sali. Hein? Attends la sali. Et non, ça buzz. Nga musala nzambete. Naza barate, naza na terre la cherté et consort. Nga mutu bozongo normal ndeka bozoka ya frère na monsieur héritier ndeka bozoka ya ngai mais yeza mosali ya nzambe ayembela ka nzambe puna nini camouflage aboye ozoyembela nzambe ya simosala abuzoba eza pe solo Moïse Mbi parce que yoza tolobela beaucoup plus si jeza Moïse Mbi ba wana to côté kaka poza bango no surtout bazo basali na nzambe pe basali mo bilo eza ke ndingi moko to zonga sukuna Moïse Mbi oza sûr que ni ba bazolo ba ke eza mozimbi babilo na kotaki ba maison na ye ya moni lelo yo ba bimise na poisa eza esprit wana nde agege ayemba ka wana ya sirène wana yende mutatindi ya sa eloko ya bongo pour que emona na mokili mobimba eh bien nyoso eloba mana apocalypse de eloba nyoso to sambela trop te to tanga la bible trop te pande ezala pena mais apocalypse de eloba nyoso
Vous comprenez? Apocalypse de l'Oba dans nyonso. Nyonso et l'Oba mon on que ça la mara. Vous comprenez? Au moins Satan ligne sous tes babomba. Satan ligne sous tes. C'est bon c'est que ozo accuser Moïse Mbi que ça est là Satan mais nous a metté. Un homme de Dieu, un vrai. À cause ça, bêtise de la salité. Mais c'est erreur, cause on peut papa erreur nini. Tout le monde même dans la Bible David Zalana. David a kanga photo bolumbu na. Non, David doit se rendre même photo Zalana te na. David a longoli sa moi sisé. Abimana na. A exploiter basi abat. Oui, abimana exploiter te mais ko bimana moi si ya. Ezaka erreur. Mais il peut causer l'erreur. Pourquoi il y a des erreurs? Il y a lingi ba lingani ba umeni ba sali ba neti ba kende ko longwaze mais accord ya moi sur mobile ba ke. Oh, erreur par rapport à quoi bobenga. Et c'est erreur tes volonté na ye. Ye mo préférer escroquer moi ba tunzoto na ye. Que ça est père à volonté. C'est une volonté là mais volonté on est déjà poussé par erreur on sait bon. Au David veut tant moi ça serviteur na ye. Ça qui volonté na bien là moi ça c'est pas bien que ça là qui les erreurs ils ba possédeur na habité ils ont ndenge na ye sur on est c'est la sang de pas na yo ça pas la ndande moi ce qu'ils y a moi température machine plateau ils ont ndenge na pour ba bi madebele ba bi madame moko la Bible est fan ami aussi je vais ça on continue à bêta cette na réputation parce que c'est un pasteur na simanaye ana tala batu ebele o balanda ye d'abord bêta la moroté bêta les 113 ans d'extension ils a presque na ville qui a partout dans 24 communes zo Liban na ba poto zo na ba Afrique du Sud ba Afrique centrale ba plus belé sur le temps où le babou tino yena mission na nga s'exprimer parce que émission on a bien tout a besoin de s'exprimer il est libre de s'exprimer mais yo tino yi pour que le bile makam ozo rendre consulter na batone belé bazana sima pasteur Moizimi que le foi na ba ko kuya papa ya erreur o ya mkie o ndoro pasteur na biso Moizimi ya sali bon yo zo ba mambu ya réputation tanga betara tanga bora gege na nzembo to lo ba nini montage. Où est ça montage tes bébés? Vous comprendre? Il y a montage tes. Réputation des bébés non. Il y a un dima qui a sali réputation à moi na batu. Il y a otindara, il y a l'accès à photo na amoureux pas fiancé na. Vous comprendre? Aluka a sali réputation, il y a fille batu, il y a moi et de l'évolution moi c'est ba ndenge mobu. Ce qu'il y a réputation ni ya ko bomba. Na ba bêtise ça. Moi ni yelo nyonso balobara atangu boli on a sama isuka suka imata eblima au moins bêtise nyonso au moins nzambe bako c'est la makambute vous comprendre et bako c'est la nzambe makambute a ça ba makamo masquer maté ba dimanche ba nini ya mo mascarade bande zalara ma bo sa nzambe gaya nzambe bako c'est la makambute ato sali nini suka ebima yango suka ko mobima suka yo betali sur la réputation donc y a do salon e bete suka ebima. Conseil nous peut faire la sœur au bassin de l'église à Bethel. La sœur nous surtout dans l'église à Bethel. Conseil nous peut faire dans l'église pour pouvoir ramener connu. Bon, pour la sœur ba sœur vraiment conseil nous peut faire bino. Bozaki na volonté au église moko boya ko sambela. Malgré beaucoup na église vraiment bien té. Mais bozaki na volonté église bien té. Na courage ya kolongara banda kuna no kinaka église bo sambela. Babi de foi total ba acte muto salati mais total peut-être maloba ya bien o édifier ki bino na baton mobo bino de boyeba quoi faire ce qui bo longa église ka bino ce que bo tika la ka mais ce que muto te ayo ko zo par exemple mingi ya ba acte salati o poser mais tala moi maliloba ya mo conseil mukie o ya pesa yo conseil nyoso pesa na yo zoate hein. Conseil na cause d'allons cap na moyen. Bon conseil nous peut na Yann, on a moi c'est pas sur l'endroit. Bon pour elle on est vraiment déjà passé mais azamakasi aza toujours forte azamakasi o yé déjà to kozong ça sous CD simate pour les films mettez aux réalité mais azanika makasi aza forte se battre et les canons balbana vigno sur les canons. Et il a rappelé les canaux, j'ai continué. Dans un espoir, il a été. Et a continué à venir
a continuer vie na ye donc ba o nyonso ye na ngo eleka na ngo azala offensé te donc abi boma ndenge mo bete a continuer vie na ye asala te lo mo te zalaki malgré na que ben jour ezana moi ba misape ezana ba nzela mais a qui peut on a te a tracé chemin donc a sa vie donc a tracé ce que chemin sika aboso na ba erreur eleki azape mayele na futur azape mayele ya kotala mutu ni okotia likolo erreur ni okosala erreur ni okosala te donc aza vraiment mayele conseil ni opesa na apôtre mi parce que ye nazali papa ya révérend pasteur mi le nom un ya Bethel les apôtres mi mama moto komeli mwana et puis comme une église na ye so opesa apôtre mi conseil pour la décision ni pour la pasteur. Bon, conseil na ko pesa apôtre mi ezaka moko. Aza papa. Comprendre, aza papa. Donc, yende mutu donc si je peux me permettre de dire que yende mutu encadrer frère Moïse tinda comme na niveau. Mais o eza sonné donc eza ko besa directement image et église. So Moïse zali à suspendre yata. À suspendre azong certains ba fermissement. Azon c'est dans fermissement aye baye ko le dans liloba nzambe bien baye ko le droit chemin pour aza vraiment na kata perdition makasi mo de la fin na yo pour na lelo même so za tous na makamso robi maliso subo de za na pour oya ko s'exprimer mais pour na lelo mo de la fin ko za vraiment merci beaucoup merci ndenge 8 ans ya mbanga na émission na yo na ouais merci beaucoup na PSP merci na batu nyonso o bazui tempe ya kotala biso na sengi na bino ka bo s'abonner massivement bo s'abonner na pesi mbote na grande famille na biso Mail TV papa Alain place aux aba big dédicace à toi tala kayo mobala mwindu Oni depuis Londres salut Mbote na pe Caris. Merci. D'accord. C'est tout? Ouais, c'est tout. Merci bien et bien. Nous allons toujours en français. Tout est bien qui finit bien. Au moment qui tu as mis qui bien zali, moko ya bandeko. Et le col à moi si il y a Eliane, moko bandeko. Parce que moi na moi si le col comme là qui bango, bah finir surtout baza touché. yango na linga kité likambo yo mael to l'élection kaka boye to meka un peu kolobela on attend pendant 36 minutes yango mona ki nazo ki pe moto ayepeli likambo moi bien pour que to mettre les solo yango on a mbela ki bino belle vie Luciane tous avec une sur ce plateau à lobeli o il faut là loba pe comprendre et loko nini etindaki la fille abima a publié makambo tout à lobby et mon gars qui on a expliqué qui elle a toujours s'abonner massivement sur votre chaîne YouTube elle a toujours Maël TV et suivez massivement et partagez aussi cette belle émission exprimez-vous il bien dans la poto celui comment comme le kuna mabe benga tena za bien ya on s'exprimer dans le but toujours moti na ngai belé na amen nyelezi les grands promoteurs il y a groupe scolaire Ange bobi école wana ils ont formé bana donc le groupe scolaire Ange maman ils sont cette bana mboka aux na moi nous na RDC continuer l'école mususuté tinde toujours un groupe scolaire Ange bisika o ekambami et pas ya promoteur amen nyelezi les bisiko baza ko indiquer bana les bisiko baza ko lakisa bana pour que baza la batu ya lobby pe côté kuna 100% sûr na examen d'état na tena faible 100% sûr de ce mois na yo kuna yeba ke na suka na ngo arobima muto malunga ba gros bisous vraiment na école parce que ba fruits nous est belé au peut liki na école wana so mon pe ka ça fait na plateau mon frère tu zo bima ba fruits ka ya école wana quoi bon bien c'est plus ça qui bien émission lelo et comment nous banda pour nabino pour ça vraiment merci na Carré Sidissou qui comme présentateur il y a cette belle émission et na papa Alain Moudibani parce que c'était lui qui était derrière la caméra c'est lui aussi qui était derrière non derrière tout devant machine ça va derrière bon vous on entre derrière tout devant mais je crois bien ça va devant parce que la machine à mon on ça du bosso donc avec le bosso la machine à montage il y a une réalisation il y a à coordonner émission donc il y a ça des nions surtout bon on est comme na banda pour la vidéo
pe ba mote mingi na mwana moko Maël mwana mokie Maël kolo chaîne patron il patron ça la mort mokie te Maël tu fais un gros bisou à toi et sans oublier Karine Yamado ba gros bisou à toi la femme de S na bosse de président Ali Mampouya Tatuchi Malanga papa Oyo a fait ça en moi opportunité ya mokie et puis mon fils Onyx Bissou mwana Bogar Caris Bissou na mwana comme Onyx Bissou alors une année quand même pour fêter les 2 ans donc bon gros bisous vraiment banga suka Onyx Bissou bye